La chaîne de l'excellence, Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. www.diascongo.com, Fabrice Fembele pour le compte de Dias Congo. Voilà, ici nous sommes à la porte de Namur. Porte de Namur, ici, Kawap, Tozana, combattant, peuple Mokondi, oh, Balingi Baningisa Mokili, oh, Baningisi Mokili, par rapport à Makambo, Oyo, Bayoki, Oyo, Tomoni, Oyo, Tozoyoka. Alors restez connectés et restez toujours branchés sur www.diascongo.com. C'est Fabrice Fembele pour le compte de Dias Congo. On se retrouve juste après cette courte page de publicité. La chaîne de l'excellence, Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Après cette courte page de publicité, comme je vous l'ai annoncé, nous sommes ici à la porte de Namur, Naba combattant peuple Mokondi. Peuple Mokondi, oh Bozomona, de gauche à droite, de part et d'autre, oh Ezabongo représenté awa par Batoyo, Bazobunda pona le Kumu Yamboka. Alors tu es awa na bango potoyeba et l'oroni penja ezali potoyeba kalamingite, il va y avoir une manifestation, une grosse manifestation qui va se passer. Alors sans plus tarder, na repère sa parole na Obino Kobi Wayambo. Papa Mbotenayo. Peuple Mokondi. Peuple Mokondi. Peuple Mokondi. Nanango Mokondi. Peuple. Il y a une seule nation, c'est la nation congolaise. Il y a un seul Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Il y a un zone sur le coup, mais pas Dieu tout-puissant. Namona na Jésus-Christ, ou alongagi liwa. Na remercier notre prophète, Papa Fumukimbangu, notre prophète. Na commission Papa Toya na sima ya bitumba na yo. Na remercier Kulutu na biso koko na biso. Papa Patrice Emery Lumbumba, biso ba descendant na yo. To telemi na nkombo ya Fumukimbangu, notre prophète. To telemi na nkombo ya Alain Moloto. To telemi na nkombo ya Floribert Chebeya. To telemi na nkombo ya Cédric Nyanza. To telemi na nkombo ya Pasteur Lukusa. To telemi na nkombo ya bamakila bandeko na biso o bakundi bango na imposteur, un irrétrait vagabond Ari du politique Kanambe o atie soi-disant ba politicien Congo à genoux. 425 Congolais au bakundaki bango na maluku tozana bino 12 millions de morts oyo ba politicien wana lelo bazotelemela mabele ya Kimbangu o bakufa plus 10 millions o bakufa la tanga Léopold II yango to remercier Armand Tungulu. Merci tozana bandeko na ngai toya pour mobiliser diaspora congolais, la nation congolaise. Moto moko ko bangisa peuple congolais azate toza peu pour la polémique té to ko sango ke marche ezali le 28 août à la porte Namur. To sire bango sécurité à solo motapesi yango ezali Dieu tout puissant. Nzambe motatinda biso to bundela mabele ya Congo. Tozali na sima ya leader mon côté. Dessert à peuple congolais et na sima ya politicien mon côté ou bien tribu mon côté. Tozako bunda pona bana Kasai occidental, Kasai oriental, tozako bunda pona bandeko ya Bas Congo, tozako bunda pona bandeko ya Biso Bandundu, bandeko ya Sud Kivu, Nord Kivu, province orientale, Équateur, bandeko na biso ya Katanga, potobi le Congo tozala na 11 régions. Na moment oyo toye awa pona ko bisa batuke awa toana ba pays moko de droit toana jungle te na ba pays ya Bisengimana na Kanyama. O motakoya ko timide biso basi bapesi bango poste na bango ya premier ministre motako comme premier ministre ya IDPS yali maître Mukendi ye moto le jour le 26 novembre maître Mukendi motako comme premier ministre balinga batia mon ami Gelor Félix Tshisekedi ba moneke ana niveau ko diriger mboka te pas diriger na société te ye moko ba société na ya ba journal akanga yango kuta koka kuta ko futa batote yango to leki awa peuple congolais nous sommes déterminés nous boya bino tout bana Londres bana France bana Belgique bana Allemagne oya kotia tembe na 60 millions de Congolais akomona makambo nzambe akosala na ye donc nayaki kaka pona ko na bandeko nyonso moto pa ko bangisa commander so azate Jaco Sayala te Sylvain te maître Mayaka Punja te biso to na biso kaka peuple
Alors bino boza peuple to qui marche ezali mais marche on ezali surtout que ba penja but ya marche on a pas bo sala ba marche ebelé bo benga pe bo sala pe ba appel ebelé mais tout le monde que ba congolais to bato ba bundaka pona mboka ba yaka na bango te et loko nini nzolo ba ke na marche bo sali ya touro bato ba kozala ebelé. La chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Non, match batubaya na bango kaibe match ezalini. Toboyi dialogue na imposteur, un irrétré, un vagabond, lelo Alain Delon, alias Tony Montana, Al Pacino Tshisekedi aye ko défier peuple congolais aya ki afukama ki a genou awa aleka ki a peuple congolais ba yamba ki ba voter bato ba kufi ba millions na sima Tshisekedi groupe ya bato moko boya ya idolâtrie o bazala tribuna Tshisekedi bazo ko ya po ba intimider peuple congolais toza pe na besoin affrontement na bango te po baza ba même ba bungi nzela biso toza ko laksa direction na biso et puis marche toza le 28 pour la nine to somba ki cercueil wana to somi cercueil pour la relaxer que to boyi politique ya Tshisekedi to sali nango 33 ans ya lokuta un leader babomaka peuple congolais atala minito azoteka Congo na miso ba congolais nyos do ba congolais balingi to nima oui bango ba Tshisekedi ou jamais biso trobi la nation congolaise ou jamais. Et le ne sali que bo changer boye puisque tant waya ki bolobi bo yambaki et le ne sali que dialogue wana ezala rompu entre Tshisekedi na bino. Non, parce que a changé langage. À cause du peuple congolais trop a changé langage. En bref, tous en apprenant ça les publicités, tout le baki, tous a quoi terrer biso la nation congolaise, tous a quoi terrer Tshisekedi le 28 août. Ya tous sais que bande kutu baya. Baya na matanga na. Baya na marche, tous a kunda yena kanambi. Parce que il y a zalaki docteur en droit, abenga peto na imposteur. Pour pas porter qui seulement nanda konaye Albert Mole Kassimbela la Bible. Siko yango a sengi dialogue état qui président de la République ou bien opposant ou bien président IDPS. Yango biso tolobi ke ba manœuvre tout à salaki tout ça pour yepa salela à l'époque ya IDPS a salela Mobutu Bela ba cercueil. Pour le peuple congolais la cercueil ezali signe symbolique to bomi Tshisekedi na spirituel na kombo papa Kimbangu na kombo ya le moloto na kombo ya ba congolais noso papa Tshisekedi a registré lisusu te ba kombo na ye ekotanga malisusu na Congo te parce que biso toza bato juste soki Tshisekedi na mwasi de maman Marthe na mon ami Gelor mona naye soki bakanisi Congo eza ya famille su bavandi na table bazoli ya tibelebele na lumba bakanisi ke Congo eza eya na système wana totelemi bato boya ebele eza biso tozoloba baoyo peuple mokonzi na nkombo ya peuple mokonzi eza parti politique te peuple mokonzi ali groupe de pression tosalaki Dieu merci si tosalaki eloko te parce que IDPS efitaka combat po eboma combat. Siko bino bolobi bosale loko so bosala ronte IDPS filtrera combat mais tozomona siko que combat est comme divisé pour bato baza pour Tshisekedi bango pe baza ko revendiquer makambo bino bosoloba combat eza divisé combat eza moko combat ya Lumbumba ya Kimbangu combat ya bakoko na biso à l'époque ba belge basalaka 80 ans ba Léopold II po baza capture oyitaka na Équateur. Oh, et pas de besoin d'Équateur dans la région. Bon, on a Congolais, mais baboma 10 millions de Congolais à l'époque. Pour l'Icolo, Pino, lelo, papa Tshisekedi a tambola na Jaguar rouge. Il fait baga Pino, on a capturé en Équateur. Il y a un tolobi que, exact, toi, on a deux groupes T. Nation et Kabonarate, le Congo restera uni, non divisé. Il n'y a aucun polémique pour toujours parce que à légitimer pouvoir Yakana, mais je crois que toujours Zirabango, maître Mukendi, le 26, Vandaki, Sali proposition que Yem Mutaosime, premier ministre, toujours Zirabango na Kanambe, soulèvement populaire Banakini, pour la minute mingite, toi na commandé so Mutoto Manyema. Mona kindu maniemo aza respecté yazoka ba Alexis Tambe Mwambate loka ba mwana moso sifate oyo akosa te Kanambe aza mona nae ya nazane na memi ya na porte na mi po biso to vivre ka awa to la mikanda ya Belgique mutakoya ta ako intimider biso ni ve Jaco
ni Starleta ni Bapichen ni moto akotimide biso azate pe tozotambola ozozwa biso totambola matonge tovanda ya nango te oya moni akobeta abeti ne boketu beso. Alors ndenge tozana commandant eso toki ke bosi ba menace belé o uti bongo epa ya Rex Kazadi. Est-ce que roki ko ebisa biso comment ba menace wana eza ko lobela nini? Bon nazana pono sala les publicité te hein. Amiko sataka nsaki na mwana mwasi te hein. Ngaso na okufa debout. Na kokufa debout amiko sataka kanisi ki azoya lokola mwasi na ye alinga sana ba bêtise ngai te. Comprendre? Ba groupe na ye o ni bengi wana ba appelle belé. Na yusi aya akokuta mobali. Ngana kolala mais na yebi question ki ba 5 moko pe to ko bakuta bibembe mibale na se. Mais tu ba menace de mort comme quoi que même sécurité nationale et koti pena makambango. Des ana pomte sécurité nationale va y fonga mona se défendre. Comprendre? Sécurité nationale va y kokuta mobali. Après ba congolais soki boyoka komanda eso akufi boye bake muto alobaki kobeta 15 personnes bokuta ngana etolali na se michobo ila dibanda. Alors toki koloba oyo nini boza ko envisager suite à ba menace wana loko nini yo commandant eso na peuple mokondi boza ko envisager pona likambo wana. Toza ko envisager pona biso Tshisekedi tokokunde le 28. Toza ko envisager biso toza na niveau na bango oyo bazo mema tribalisme na masolo yo. Biso to bundela mboka. Cercle wana to bimisa yango eza symbolique bango baza ba champion bakunda Mobutu Mbalebele mutu moko abeta bango te afinga bango te. Hein? Mais tozolo ba boye bandiko na biso le 28 oyo. Wana ndese important le 28 boya ebele. Toza ko marcher parce que mboka na biso Tshisekedi na mwasi na mwana na ye na clan ya ba fanatique oyo ya bandiko ya province na ye ba lingi ba hypothèque Congo lisusu na maboko ba Rwandais. Lelo to bando continuer ko yoka kaka nombre de morts réseau mataka. Yango biso tolobi il faut to bandana no po avant to attaquer Rwandais il faut to bandana ba Congolais parce que to comprendre que mutu oyo azaki infiltré na kati ya combat ezaki Tshisekedi. Yango biso tolobi boye bandiko na biso combat oyo ezani ya muswahili te mongala te muluba te ou bien mukongo te combat eza mabele oyo amonike akoki kobeta nation mobimba aya asimba ngana bokecho akomona combat ko changer forme même na niveau ya mboka ko changer forme. Ne vous y trompe pas que oye osiminga lobi pe okanisi ke olamuki je pense que okomona forme bino moko bomoni dia na media iloko bosali bomoni dia forme komi kokende biso tozelela bino boya ko beta biso to défendre mabele bana mboka onyo so ayebi ke aza besoin ya mabele na ye eza biso ba défenseur nango ba congolais toza ebele na tozomona ba Zoro ba nini ba Starleta ba nini ba ndeko la ba ben toza ebele ba toto défendre mabele mais pona ko défendre mabele to monike ba komi kolinga ba boma biso toza ba Lumumba soki yo comme bo moment Lumumba bolingo bo bomba ba Lumumba lokola biso ya face facile biso to kufate bino ndebo okufa kanda nanu kutu bo sabota Cédric Nyanza asemola pona bino Cédric Nyanza bose manka na liwa Cédric Nyanza bose manke na liwa ya 425 Congolo bakufi soki Congo eza ya Tshisekedi so Tshisekedi aza nzambe ya Congo moi oyo to mona ka biso naye babota Tshisekedi ndenge babota biso toza ko sila bango le 28 biso to na besoin ko diviser mboka te to na besoin ya unité ya Congo mais to moni village ya Tshisekedi ce n'est pas tout le monde auto se mêler na bango bande ko na biso ya Kasai to souffrira nango même chose depuis ya koma politicien na Congo asala rien na Bujimai asala rien na Kananga lelo nde soka akomisi nani maître Mukendi premier ministre ya Kanama nde Congo ko changer bana Kinshasa biso to ba Lumbumba to ba Lemoloto to ba Floribert Chebeya ndenge tozali a moto ko bangisa biso azate tozape ko banga mutu mote yango to yakiawa et puis biso to ba responsable toko vana to yena butu ba 23h okoti na café tomela ka masanga te to sala kindumba na bar te o to vanda ke tozila elongi moko ba bébé okasa maman tu ko bota mona na une semaine azu mo sapia loli clair atie bazoma elongi ba bébé un grand collabo o auti na Congo kuna auti ko solo na Kalev soki Kalev atindi yo okosuka mabe soki bozo kosa na liboma boluka mutu na biso bokosuka mabe bato boya le 28 vendredi bana Liège bana Vrevre bana Hollande bana Allemagne bana France bana Londres partout boya état de droit o babaki ke Tshisekedi azo un état de droit boy bolingi bato baloba te
Si vous avez pouvoir, même ma peuple, vous avez pouvoir na Congo, c'est moi qui le dis, dans combo ya Dieu tout puissant. Jaco Sayala, papa, Yoko Kikolobani na marché aux Zolo Kabongo le 28. Bato Bazolando sur www.jazzcongo.com. Lilobo Roki Koloba Pona Bango. Eh bien, je crois qu'il faut commencer à repérer ça va mbote na ba Congolais nyonso. Nazo ko interpeller, nazo ko senga na ba maman o ba yebike bande kona bango ba yoka ke bande kona bango ba viola bango na est. O ayoka ke ba viola bande kona bango na est. O ayoka ke bande kona bango ba kata bango ba tia bango na ba fosse commune. Conscience ya moto na moto zonga na place. Nazo senga na bino o azali conscient que ne connaît pas victime na régime sanguinaire à Kabila. To sengi na bino boya très nombreux na place où est-ce que to termi awa. To ya to la kisaba congolais, to la kisaba communauté internationale que nous ne sommes pas d'accord avec le système. Nous devons mettre et le système et Kabila hors état à nuire peuple congolais. Il y a honte de senga na bino boya nombreux à na place oyo. Bo la to la kisaba mondiale que to na kanda mboka na biso. To défendre l'individualité. Nous défendons la nation congolaise. Nous sommes là déterminés. Il y a que défendre mboka na biso ba jeune surtout ba jeune bo s'habiller en noir. Boya poto na besoin na bino Congo a le besoin de beaucoup, vous les jeunes. Il est temps pour vous de venir déjà s'en occuper, de se mêler de cette histoire. Ça ne concerne pas que nous les vieux, vous êtes concernés dans cette histoire. Ba maman, ba tata, bilingue, tu dois défendre les Kamwa tribité, tu dois défendre les nations. Pays Congo, tu as un problème na bateau aner. Oh, besoin de menacer sur Internet, et c'est le bateau aner, et c'est le bateau M23. Bino so boyebi ke boyoka le kama M23 et boma ba congolais belé na Congo. Boyebi ke le kama aner kaleva so bomba congolais. Boyebi ke moto M23 Roger Lumbala. Oyo bazo menacer biso balingi ke balakisa Kabila ke non baza fort bako contrôler pe poto. To senga na bino boya to lakisa mo ke de quoi nous sommes capables. Awa Europe Bruxelles. Europe est mboka na biso. Bino maman boyoka te, c'est que les autres vous demandent là que non bo kenete les Cameroun les ali ezabe ya biso bote non mamba tribu ezate. Ce que boyete bo maman ngai bo regretter un jour que non pourquoi te défendre qui m'a bela Congo te. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Nanango Mokonzi. Peuple. Yo sakana au monde tona 19e siècle sakana kaka. Merci. Merci to pesi bino mbote. Peut-être que tu aider au PSP moi. Alors, tozoko bagaka na suka ndenge tolobite tozali susu na moko pe azali papa na ngai nakanisi batu nyonso bayebi yo na kombo ya Yaya Edi. Alors, oyo koki koloba na bato bazolando bongo sur www.jazzcongo.com par rapport ya combat oyo examiné par rapport ya marche oyo ezosalama bongo le 28. Pesa biso moi quelques éléments. jazzcongo.com mes remerciements ndenge oye kozwa ba image oyo. Nazo bela kaka na peuple congolais. Bino mo bozomona makambo peuple mokonza bana koloba. De A à Z, nyonso zo salama. Sikoyo, tozobele la bino batu bofani na bandako na bino. Moko, Angleterre, France, Belgique, Espagne, Suède, Angleterre et consorts. Boya belé tout kutana awa, place to telemi awa. Le 28. Awa, vendredi le 28 na 13h, entre 13h et 13h30. Bosenga banzela place bozali, bosenga misala, banzela na misala, boya tokutana. Parce que boye que pouvoir oyo tozolo ba que le pouvoir par le peuple pour le peuple, rien que pour le peuple. Yango tozoluka mais ezolinga kende, elingo kende nenge nini. Boye que maître Mukendi babimisi esko liboso na Tshisekedi IDPS po basala nini. Et ezali sous makambo dialogue te ndenge to bloquer bango na makambo tout balobi élection te sikoyo dialogue pété sikoyo bazo sala nini po bazwa pouvoir balongola wana boka peuple directement fait basala transition wana yali basala gouvernement o to benga soki ya transition, il y a coalition nationale. Mais après coalition nationale, tout ça c'est des mensonges. Donc, il y a quelques personnalités na IDPS, il y a majorité présidentielle. Pour ça, les locaux moko. Pour ça, le pouvoir moko ya, tutsi, il y a Tony Montana. Voilà, donc il y a oui, pardon. Voilà, donc c'est grave. C'est grave. Je vous dis que c'est grave. Boya parce que ceux qui bango, ça les locaux wana directement, pardon.
ni communauté internationale, ni biso moko, toza susu na mot à dire parce que et ce qu'on a n'est normal et qu'il a normal que ce qui total to la ba constitution no ba nini boko mona ke batu ce qui ba opposition soi-disant opposition sangani na gouvernement en place pour pas que na transition et comme une normale ambe ayebisi bande kona lobi tokoza la zoba mi balete bolongola ye alongwa po to bima batente po batete ali tom na Géry bango mi balé donc négeza wa victoire à côté na biso merci maître Mayaka. Maître Mayaka na mukuse penja po comme likambo ya ngonga po te toka kabongo ko kabona tozoyoka. Bon, na ope ngalo ba mingi te ngaza mutabaction. Na ngope saka mbote na tous les Congolais bayebake Teresa ngo pepele. Bato bayaki ba robeta marche wana bazali boye. Po omoni toyeka na yambo na boye batu musubaya. O zoba wana lobaike o tia biso na mulongo. Tozila yo yaka. Tuna bato bafanda na Bruxelles bayebisa yo. Boya awa tokutana. Tokutana. Yo, outa France, oyao, peuple, bozaya kosinda. Kosinda la bino. Kosinda la bino. Et comme ici bino bilobela. Ozoka. Et comme ici bino bilobela. Mobali oyaza makasi aganga bongo tende bozoka. Ngaza mutu na loba trote boya. Boya na kosasa bino. Boya Bruxelles. Maître na kansi boyoki yango ezalaki bongo peuple mokondi donc le combattant peuple mokondi oyo bazo sala bongo marche ezali bongo le 28 et sika oyo tozali awa na porte de Namur ou apesika bazo benga batu nyonso ovanda na France ovanda na Angleterre ovanda na Espagne ovanda na Londres ovanda partout yaka baza kozela bino balobi à partir bongo il y a 13h marche ezali awa. Alors restez toujours connectés sur www.diascongo.com. C'était Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. On revient juste après cette courte page de publicité pour faire la conclusion. La chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Vous venez de voir peuple mokondi oyo ya Boketi Wayambo o bazo sala bongo marche na bango ekozala bongo le 28 le vendredi et si kawe bango balobi bazo kunda Tshisekedi basombeli déjà cercueil. Alors nous sur www.diascongo.com nous sommes là aux alentours ba événement anniversaire, mariage, baptême, tout ce que tu veux au Betina www.diascongo.com nous sommes là aux alentours te tolexa événement na yo en direct et les canaux www.songodomparala.com ton à www.kingani.com. Il te suffit de nous contacter sur www.diascongo.com. Numéro de téléphone les Ali Bambot Nanga Mingi na Élysée Tyler Bebingo Gina en couleur représenter Dias Congo na Paris na Bossanité lycéenne Amazon na Bossani EPT Nelly Tepela wapi esika zali balobi basi kitoko bazali oya motema balobi esika motema ya Fabrice Pembele et Vanda zali bongo maman ya bana nanga ba mbote na ya ngwana ezali bongo Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. Restez toujours connectés, restez toujours branchés. La chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre.